Batata, bamama, bandeko wa bolingo, mbote na bino. Boye malamu na mayanga ni na Politique TV. Nazali wabino Patrick Chimanga, tata ya mayanga ni. Mwana ya mama Christine Kalama. Mpe, toleki mbala moko na maitokolobela na tosolo la politique na biso ya lelo. Na point liboso tozo kende na kolobela la comportement ya ba policier ya République démocratique du Congo, mais précisément na kati ya ville province ya Kinshasa, oezali capitale ya République démocratique du Congo. Tomoni ba policier oyo bazali censé kozala ba anja ya ordre, bango ba bongwani ba anja ya désordre. Tomoni bango otambola na ba marteau na kati ya ville province ya Kinshasa ko sala destruction méchante na ba véhicule ya ba congolais pe na ba moto ya ba citoyen congolais. Est-ce que ezali malamu? Est-ce que ezali ko pesa image malamu pona mboka na biso? Est-ce que gouvernement congolais azali ko sala musala sengeli asala? Est-ce que bazali ko zwa bato sengeli bazwa po basala to ba servir na kati ya police nationale congolaise pe na kati ya armée congolaise? Nazo kende na komanyolele bino yango na kati ya tosolo la politique na biso ya lelo. Batata ba mama bandeko wa bolingo boye malamu lisusu ampe tozo senga na bino bo s'abonner na chaîne na biso mpo tango nyonso tu tozali na ba information to tozo matia information et comme la bino facilement mpe ekozala moyen ya encourager biso mpamba te biso tozali bana misala na bino pe musala na biso ezali kolukele bino information ko make sure to kozala sir ete euti na ba source fiable mpe komanyolango na ndenga malamu mpe ko awa komanyolela bino pe yango na ndenge tozali kosala yango sikoyo. Merci mingi pe toleki na développement ya maitokolobela lelo. Comportement ya ba policier na kati ya ville province ya Kinshasa. Batata ba mama bandeko wabuli. Kinshasa ezali na ba problème ebele. Tozali na problème ya mentalité. Tozali na problème ya insécurité. Tozali 3 na problème ya chômage. Tozali 4 na problème ya souffrance pe kozanga ba infrastructure. Ndenge na expliquer bino na mission ngwele kaki capitale ya mboka yango nde ezali miroir ya mboka. Na bamboka nyonso ezala ya bapaya, ezala bamboka ya mikili ya poto ya Europe, ezala bamboka mikili ya poto ya Amerique, ezala bamboka ya Afrique. Okokuta ete bakapitale ya bamboka na bango to chaque capitale ya mboka nyonso yango nde ezali miroir ya reste ya mboka. Exemple, soki okeyi na Afrique du Sud, okiti na Pretoria, tango zo kita na aéroport, tango zo kota na ville ya Pretoria, okozala na idée ya le reste ya Afrique du Sud to South Africa. Tango ozo kende na Angola, okiti na Luanda, okiti na aéroport wa Luanda, pe okoti na ville ya Luanda, okozala na idée ya le reste ya Angola. Tango okei na États-Unis d'Amérique to USA, okiti na Washington po ezali capitale, na aéroport okoti na ville ya Washington DC, okozala na idée ya le reste ya États-Unis d'Amérique to United States of America. Soki okei na France memema, so okei na Belgique memema, sikoyo tozongi na République démocratique du Congo. Soki okiti na ville province ya Kinshasa, est-ce que ezali kopesa image ya malamu mpona mboka na biso? Est-ce que ville province ya Kinshasa ezali kopesa image ya malamu mpona République démocratique du Congo? Na banzite, na ndimite. Ville province ya Kinshasa ezali kosala soni ya le reste ya République démocratique du Congo.
ville province ya Kinshasa ezali na bosoto. Ville province ya Kinshasa ezangi ba infrastructure. Ville ya Kinshasa ezali na insécurité. Ville ezali kosala soni ya République démocratique du Congo. Biso mboka munene lokola RDC na ba richesse nyonso toza nango. Est-ce que capitale na biso o ezali capitale politique administrative ekoki kozala ndenge ezali lelo? Tokei na comportement ya peuple quinoise na peuple quinois. Est-ce que comportement na bango ezali ko reflecter ya bato oyo bazali na capitale ya mboka? Nandimite. Mais tokoki kaka problème population quinoise na quinoite esengeli pe topesa faute na bakonzi oyo esengeli ba éduquer population. On parle de population ba édikaka ye, population ba orientaka ye, population ba lakisaka ye nzela. Est-ce que bakonzi ya ville province ya Kinshasa, ba autorité ya ville province ya Kinshasa bazali kolakisa nzela na peuple congolais? Bazali kolakisa ye nzela te. Na koti na kote ya ba policier. Est-ce que ba policier na ville province ya Kinshasa bazali ko reflecter état de droit? Est-ce que un policier akoki kotambola na marteau na kati ya nzela pona kosala destruction méchante, kobeta mituka, kopanza paraprise ya population congolaise to population quinoise to quinoise? Est-ce que ndenge bozomona ngo mikolo oyo ba opération bukanini, ba opération longola biloko na nzela? Oui, ndenge na uti koyebisa bino. Biso peuple congolais, peuple quinoise toza pe na problème à mentalité. Mais sengeli bakonzi batangisa biso, balakisa biso nzela. Est-ce que kolakisa biso nzela eza oyo ba policier bazali kosala na kati ya ville province ya Kinshasa? Tango mwana mboka Joseph Kabila Kabange azalaki, makambo nyonso tu ya mabe ezalaki kosalema na kati ya mboka ezalaki na mutu na ye. Lelo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali président, makambo nyonso pe mabe nyonso ezosalema lelo esengeli ezala na mutu na ye. Est-ce que mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba autorité to bato oyo tie na bisika oyo esengeli kotia bazali kosala musala pona ko reflecter image na yo ya le peuple d'abord, ya état de droit? Est-ce que na état de droit ba panzaka mituka ya bato ndenge ba policier bazosala yango? Oui, oyi kozala na intention malamu ya ko indiquer, ya kolakisa, mais sala yango na kati ya mibeko. Sala yango na kotosa mibeko, sala yango na kotosa ni droit ya congolais mususu ompamba te. Bisika droit na yo esuki ezali bisika droit ya moninga ebandi. Congolais nyonso azali na droit ndenge moko. Ezala policier, ezala président, ezala militaire, ezala n'importe qui, biso nyonso tout devant constitution toza ndenge moko. Mais bato na bato bazali na responsabilité na bango to rôle na bango bajwaka na kati ya société. Président aza na rôle na ye, soldat aza na rôle na ye, policier aza na rôle na ye, ngai journaliste aza na rôle na ngai, docteur aza na rôle na ye, mécanicien aza na rôle na ye, pe sengeli biso nyonso tout to sala ba rôle na biso, to jouer ba rôle na biso na botosi ya constitution ya république. Est-ce que ba policier kotambola na ba marteau, kobuka mituka ya bato, kopanza ba paraprise ya ba congolais, kobuka ba moto ya ba wewa to ba na moto na Kinshasa? Est-ce que ezali état de droit? Tomoni policier moko kotelemela mama oyo azali mama mukolo. Ngai personnellement nauti kobungisa mama na ngai, mama Christine Kalanga,
molimo na ye pe manakimia mama ya Patrick Chimanga motema na ngai elingaka te banyokola ba mama mpamba te sa mama sa mwasi mokili ekoki koexiste te ba mama bango nde bamemaka biso na bango 9 mois pe baboti biso bamelisi biso libele balakisi biso nzela po tokoma oyo toza lelo me komona policier wana kotelemela mama mokolo oyo aye koteka biloko muke mpenza kaka mpona kozwa peut-être mwa sukali kozwa peut-être mwa lipa akoki kozala na moto azosunga ye te mboka na biso ezwaka charge ya ba mikolo te bato ya 3e âge mboka na biso efutaka bango te na bamboka misusu bazali bien organisé bato bazwaka bapension bamikolo bazwaka bapension bazalaka loge me na Congo mikolo bazwaka bapension te bazalaka mpe loge te baza néglige l'État a créé misala te pour la population, l'État a s'en chargé na bangote. Alors, maman oyo afandi mukolo azangi eloko akolia, azangi eloko akomela. Asengi bapesiete. Alobi nazwa matembele, nazwa ndunda, nakende ata nanzela nateka pona kozwa eloko akolia na misunga. Mais yo policier oye olobi ke na sina bengani yo de jamba lebele pe longwa awa soki na kutyo lisusu na kopanza biloko na yo na kokanga biloko na yo ezali kobuka mibeko pe kozanga botosi envers bamikolo ya mboka na biso ezali ko reflecter état de droit te tata mokonzi ya ekolo kobongisa ville poza la propre esengeli nanu bobanda na kosala misala bo créer misala po batu bakende kosala misala batika kotelema na nzela batika kozala bashayere batika koteka matembele na pondu mpona bazwa eloko akolia bo créer misala te bakolia ndenge nini bopesaka bamama mikolo bapension te bakovivre ndenge nini. Donc, policier, ils ont ça le plaisir. Ya kokende, kobengana mama mukolo, na ndenga ya impolitesse, na ndenga ya bozangi botosi, po azoteka. Mais oui, nazali awate koloba ete non, et sengeli batuba kende koteka tina bisike sengeli bateka te. Non, nazolo babongo te. Nazolo bakolongola batu bisika bazoteka ezali malamu. Mais est-ce que bobokiseli bango bango bisika botinda bango? Policier azotambola na marteau azopanza mituka koloba ete non bo parquet mabe. Est-ce que ville province à Kinshasa gouvernorat à Kinshasa essaie sali ba parking na kati ya ville? Est-ce que ville province à Kinshasa ezali na ba panneau o ezo signaler bisika ya kotelema na bisika kotelema te? Izana ngote. Mais boni okobanda kotambola na marteau yo anja de l'ordre policier we sengeli acha mibeko atosa mibeko okomotambola na marteau ozobuka mibeko na kopanza mituka ya bato na kopanza paraprise ya mituka ya bato na kopanza ba moto ya bawewa oyo bazangi misala bazokende kotambwisa bamoto na bango mpona kosunga bafami na bango bana na bango basi na bango me yo oye na marto opanzi yango obuki yango ena nsima ofuti ata yango te. Eske bozali kosunga population to bozali kosala contre population? Eske tango bazwaka ba policier na Congo to baregritaka ba militaire, est-ce que batalaka éducation ya bato nini bazozwa? Est-ce que bato bazwaka baformaka bango mpona ko faire comprendre bango droit ya peuple congolais ezali ndenge nini pe droit na bango lokola ba policier ezali ndenge nini? To ezalaka ka kibudi bozwaka ndenge wana et voilà conséquence. Maman mukolo azali humilié
na uti ko ebisa bino na bungisi wa yanga mama na lingaka te batsakana na ba mama so osimbi ba mama osimbi Patrick Chimanga tata mayangani mwana ya mama Christine Kalama nazalaka na black te côté wana vraiment alors toko senga na gouvernement nazo senga na tata mokonzi ya ekolo esengeli ko sanctionner ba policier oyo basali ba acte oyo soki olingi olakisa mwana nzela malamu yo moko banda ko se comporter malamu po mwana alanda ko landa kisa soki bango bazo se comporter ndenge wana population ko changer ndenge ni batata ba mama bandeko wa bolingo esalaki nga pasi makasi nalobaki na kosilisa émission lelo te sans ke nalobela yango tokozonga mbala nsima mpo na kolobela yango na mokuse mpe na molai mpe tomeki kokontakte baautorité ya ville province ya Kinshasa ya la police bameka kointerpele groupe ya bapolisier oyo bazali kodéshonore honneur ya police nationale congolaise na ko se comporter lokola bakuluna soki policier azo se comporter lokola kuluna siko kuluna ko se comporter lokola nani exemple nini kuluna kolanda pour a changer ba gouverneur to ba autorité ya sika ya ville province ya Kinshasa bozali na musala makasi esengeli bosokola Kinshasa ezali na bosoto mingi esengeli bosala ba infrastructure ya malamu na Kinshasa ezali miroir ya République démocratique du Congo esengeli kosilisa insécurité na kati ya ville province ya Kinshasa bakuluna baleki mingi ba mama ba famille bandeko bazana kimia lisusu te mpamba te désordre kuluna eleki mingi esengeli bosilisa yango esengeli bo créer ba emploi misala pour na peuple quinois peuple quinoise na basi ete esengeli pe ba policier bozwa batu ya malamu pe bo former bango malamu bo faire comprendre bango nini ezali droit ya peuple congolais pe ndenge nini akoto sango pe soki mutu abuki mibeko basalaka ndenge nini na ba pays organisé soki obuki mibeko o parke malamu na bisika parking te policier akopesa yo fine to ticket okei ofuti na cote policier akoya na marto te abandi kopanza mutuka na yo ezali infraction pe ezali manque ya professionnalisme oyo police congolaise ya ville province ya Kinshasa azali kosala contre peuple congolais. Alors esengeli pe gouvernorat ya ville province ya Kinshasa bo créer ba parking bisika o ba congolais bakobanda ko parquer biso pe ba congolais bino pe ba congolais peuple quinoise esengeli to changer mentalité esengeli to yeba ndenge nini ya ko changer mentalité esengeli te to lie to bwaki na nzela po nani ya kolokotela yo esengeli te to banda ko buka mibeko esengeli to banda koyekola po tokoma mpe lokola batu mpamba te bisika oyo batosaka mibeko te bisika oyo mibeko ezalaka te ezali kaka na zamba. Kinshasa ezali zamba te ezali capitale ya République démocratique du Congo na yango esengeli tozala ndakisa na yango esengeli bozala ndakisa na banzi ete nga na bino tosuki awa mpona lelo mpamba te ngonga bapesaki biso ekoki nakoya lisusu mbala nsima mpona komanyolela bino yango na molai mpe na mokuse tika ete nzakomba azala na bino tika ete nzakomba azala na biso tika ete bisika nyonso tu bozali loboko ya nzambe mpe kimia ezala na bino nga na bino tomonani mbala ya nsima nazali Patrick Chimanga tata ya mayangani mwana ya mama Christine Kalama. On peut, merci beaucoup. Goodbye.